Ma Mission TV, le miroir du monde. Nasengara papa, Félix, a raisonné, a chamonika libanda. Namonaki IDPS, balingo sala mobulu na katamboka. Il y a une invitation tes avec le monté ngande motambenga kibango na lobela ba komata IDPS to lingi mobulu te. Naza politicien te. Oyo bango ba sola ki etali bango mimbali ba président. Naza membre IDPS te. Na linde fanatique ba parti. Nga bana bandi catch. Nana bimisi kacherte. Nga pinda na congolais. Tu n'as pas étranger. Na ko senga na gouverneur so Argentine Ngobila. Akoki ko zuranga ta dépôt ata kota moko ya masanga. Naza moto ya PPRDT. Bino ba konzoli ngaka donc ngana bimela bino banda. Bien akoma kuluna. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, chaîne à référence, Mbote na bande nyonso bozota la biso partout dans le monde. Na confiance nyonso vraiment bo mesana kopesa biso na musala kitoko oyo mwana na bino leki na bino Martin Engi vitesse affiché Solali Kambo na Lukara Makambo na ndenge ya bien pona laksa bino ba réalité nyonso oyo ezali koleka ba actualité même ya musique to laksa bino ya politique même côté sport to laksa bino. Alors, lelo ma Mission TV, tokwe lisusu epa ya Edingwe, champion Edingwe motonangenge. Nasir batunion so boza à niveau Europe, Amérique, Afrique, partout dans le monde, boebi champion Edingwe motonangenge, histoire échange raté. Oya yebi, ayebi, oya yebite, atuni pe baninga misusu bakola kisae. Alors, lelo tozan un problème moko malade les autres dérangés, mokil mobimba. Surtout dans la République démocratique du Congo, ndenge batu bazali ko douter, ezali to ezalité. Nasi bomona kinde bakanga ki gombe, bomona ki bapesa ki des semaines, bomoni ba makambu ndenge ezali ko baksama. Alors lelo tozui champion Edingwe lisusu, Martin Engi vitesse affiché, ensemble na champion Edingwe Motona Ngenge. Bonjour champion Edingwe. Bonjour papa journaliste. Champion Edingwe, bonne santé. Santé naza bien, problème mogezata. Alors, vous allez très bien. Nancy, champion d'Ingo, bomoni, biso tout aux ans cache-nez pour élar saké. Message na biso partout dans le monde. Et zali kaka il faut komi bate là. Et l'obité sur tout ça l'émission boende, tous omi bate la tété. Avant tout ça l'émission déjà, bazo tester mutu moko. Avant tout ça la boisse que ba tester déjà champion, ba tester nga et en autre liboso écran élar saké. Tout ça na problème té en moni. Même nga na kitisi cache ne nga. Alors on habite ceux qui champion qui ta cache ne na po alors va bien ou bien on continue ka. Lokolo moni ngai gouverneur bien que tu vends 1 mètre. Moyen qui s'acasse exact parce que na yebi état de santé na yote. Yo po yebi ngai te moyen de vendre peine et de pouvoir le 1 mètre faut na respecter. Alors champion, Nasir, tout ça là qui émission, bande ko bazota la biso partout dans le monde. Avant to ko tananu na maso na biso to lelo, non on a besoin au pesa bande ko nyonso mbote au baza partout dans le monde ba congolais au vraiment pe ba soutenir kayo au batala rapé makambo nondo sala ka bando banda histoire. Ouais, na pesi moi sinanga tout d'abord. Félicitations, na ndinga que nous sommes la ngai casco yo. Mama Apocalypse, Samisi, na pesi mbote mingi, na pesi Fontaine, na pesi moninga nanga Jamaïque, na pesi leki nanga na poto, kiele mbaka na mwasi na ye, na Dieu, Makidiba, na mwasi na ye, na pesi bango mbote mingi, na bosa mpe bana na ngai te bakoko na ngai, na pesi bango mbote mingi parce que eloko biso tosali eza makasi tika na vanda. Tout d'abord soko moni na commune dengo yo mwasi na ngai alobi soki alingi tovanda libala ifo nalata eloko oyo yango na mama Apocalypse aka asombeli ngai yango
nazolata yango mpo naboyi libala ekende kokufa. Merci maman Apocalypse, napesi maman Mbote grand prêtre mère, nasi maman alingaka pe biso bana ne makasi soki tozaka na facilité maman ya kokota maman azalaka bien na biso. Alors merci maman napesi yo bambote ya trop, wana part ya chaîne mobimba ozwi bambote na yo. Alors champion Edingwe okenda sango sango etikala nde nalobaki oyo ayebi oyo ayebi te atuna balakisa ye. Alors lelo réalité mboka na biso était que vous êtes champion ya munene, champion du Congo nde toloba ya République démocratique du Congo. Réalité mboka na biso ozomona yango ndenge nini na ba sport ndenge lelo obimisa pe beleve belé ba makambu nini oyo vraiment esimba te epa na yo na oyo esimba. Tant que vous êtes champion munene oyebani lelo. Nga bana bandi catch nana bimisi catcher te parce que naza entraîneur te. Ngai pe na entraîneur na ngai nayebi kate so catcher so wunda kitoko na bendi yo ya kovanda tout va changer na lancer yo pe esili ozongi na club na yo mpo na ke nasala catcher na bano former ba catcher na formate mpo avant na bano former fo na passer cours ya entraîneur lokola na passer na nzela kosala ba catcher te. Merci. Alors réalité siko ya mboka na biso ba condition o vraiment o esimba te pepa na yo o ti lelo le la raison nini. Donc la condition nini. Oza quartier oza champion o lelo tango yo moko zotala ke na ndenge ozaleli boye okozala boye te lelo na ndenge ozali boye okozala lelo yango ba makambo. Mais l'état est bien que na tomboli catch na kata mboka oyo banda Mobutu toye Kabila les pères, toye Kabila les fils, toye natango fashi. Namona ata eloko mo basala mpona ngai ezali te ya wana mitunaka ngapi nazalaka congolais to nazalaka étranger so nazalaka congolais de osala apesaka ata eloko moko. Les seuls moto asomelinga motuka ezali ancien gouverneur Kimbembe Muzungu asomela ngai Mercedes ntango natomala makolo naye kovanda lisusu Gentini Ngobila asomela ngai Jeep yango wana ekufi evanda na lopango mbongo mabongisa yango eza te. Mais gouvernement apesi ngai eloko moko te. Attention, Gentini Ngobila apesi ngai eloko wana ntango nakomi gouverneur te. Ntango nakomi gouverneur te nakomi okende sikoyo na ntango nakozwa pension nani akopatrone jubilé na ngai. Nabandi sport na année 72 jusqu'à présent 2020. Nasali 48 ans na sport na monde entier mutu asali 48 ans na sport aza te. Me likambo te bamoni ngai pamba bamoni ngai zoba me nakoboya mboka na ngai te me bango bayebi ngai naka congolais te. Alors nainsistaka makasi gouvernement yebisa ngai nazalaka congolais ou nelaka congolais te. Pour un pays mosusu bazwanga na valeur mais comment posena na mboka na ngai bazwanga na valeur te. Nazongi nsima na tala na bi oui même Jésus bajuif bandimaki ye te bato ya mboka mosusu bandimaki Jésus eza ndenge moko na ngai narekete na yango te navandaka kaka me nazosenga na Gentini Ngobila aza gouverneur mpo ngai na sportif na ye naza leader d'opinion na kati ya Kinshasa ameka kotala nano problème na ngai amema avec problème na ngai kuna na assemblée ntango basololaka. Merci. Alors wana ezali regret oya champion Edingwe moto na nginginde azali ko se déranger déjà aumeli na monde oyo ya sport mais batu basungi vraiment te. Alors champion lelo ndenge tomonaka mutu so za bon moi
tant mosusu banéglige ke ndenge outi koloba oleli vraiment na motema obimisi oyo vraiment eza kati no etake champion edingwe moto na ngenge. Alors tomonaka moto soki asali aza artiste ou bien aza moto ya théâtre comédie ou bien aza boye banéglige, mais ntango akokufa okomona bapesi ye honneur moko boye ya makasi nayebi te tozosouhaite te, mais lobi toza bato tokozala te na mokili oyo soki lobi ndeti yo ozali te. Est-ce que okopesa message nini tanke na mboka na biso bato mbongo bazali bakonza mboka bazolanda yo? Tout d'abord on s'adresser tout d'abord parce que même Jésus bagiso ngota na papa na ngai ko bana na papa na ngai te bande pa na ye yinde mtoka na message pa na ngai ngape na bandi na gouvernement na bandi pa ya papa na ngai Gentini Ngobila le gouverneur ya ja message na ngai apisa pas président bayi bakosala oyo ekoki po na ngai naza ko souffrir nazo kene ba combat tam sulungo nazo kene ba combat aller retour à pied naza na moya transport na mora musika te parce que tam sulungo bandal timatete nazo ya makolo na butu wana kombe o sa tam so 1h du matin na commanda tam so 5h 6h du matin na commande mais nazo souffrir gouvernement na biso ebe kokasana dossier edingwe soki bokokipe ngai eyali esengo na bino soki bokokipe ngai te eyali esengo na bino mpo bino oyebaka bamusicien parce que musicien azobwaka yo na kata nzembo yango boyebi ya musicien me ngai edingwe natomboli mboka oyo eke sango nasali nyonso ozozela peut-être okufa nde peut-être oloba nini nakosenga na gouverneur so Gentini Ngobila akoki kozwilanga ata dépôt ata kota moko ya masanga ube ya nsima nayebaka ntango naza na bomoi Gentini Ngobila asalelanga eloko tele jusqu'à présent nazosouffrir tantôt na voiture nakozanga na mbongo kosomba essence lokasi ekoti nazobunda te eloko moko te moya kotambolela te navandi kaka nakomi lokola mandia bino bakonzi bolingaka kaka donc ngai nabimela bino na bandako bien nakoma koluna zala siri lelo ngai navandi nalati masque nabimeli ministre moko opesanga mbongo akopesa oyo bakopesa tala kore na ngai ndenge eyali mbinga na ngai oyo mais ministre akobanga kobimisa mbongo akobimisango mbongo kamata kende nakoka kosala yango te mpo na likulunere te namesana yango te soki nazwi na le nazwi te navandi merci. Alors champion dingo alobi bozela ete jour akokufa nde bozwa ebembe na ye botya na palais du peuple botya na stade des martyrs mpo ekóma bongo moto moso aza star ayebani bazeli ka jour akufa apres bazwi ebembe na yo batye na palais du peuple na stade des martyrs na imika bapesi valeur na ebembe, mais tandis que na bomo ya motu bakipaki ete wana ezali message ya champion edingwe moto na ngenge alingi vraiment bosoutenir ye lelo mpo lobi mpe ezala mpe histoire etika na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Donc merci vraiment na bato nyonso botala biso na ma mission TV chaîne na référence. Alors champion edingwe après kosala une mission awa tomonaki yo olobelaki makambo ya IDPS botye mesa botye drapeau ya IDPS okebisaki bato oyo bakombata IDPS oyo bazalaki kotanga mosusu kolobela Jean-Marc kolobela Augustin Kabuya nayebi te après wana bakombata mpe balobaki ke bakobanga mpe maloba na yo te oyo olobaki bato misusu balobaki non edingo oza ya IDPS te poko telemela biso boye bato misusu après wana batelemelaki yango balobaki bakobanga mpe parole na yo te nalingi oyebisa nanu biso nyonso totala yo eloko yango elekaki ndenge nini mpo tomona champion dingo aye atelemi alofandi mpe na mesa batie drapeau ya IDPS olobi na bakombata mpe bazongisela oma. Merci mingi na moto oyo otuni ngai baparti nyonso eza na mboka oyo ngai edingwe naladiri na kati nango naza libanda ya parti moko te namonaki IDPS
balingi kosala mobulu na kati ya mboka nakenda na bino bango tosala mobulu te so likambo yali bobongisa ndenge moko na ndenge ekoki mpo congolais akoyoka mongonga masasi te meme na PPRD so ngosala mobulu nakoloba meme na MLC balingi kosala mobulu nakoloba meme na INC balingi kosala mobulu parce que parti nyonso naza na kati naza libanda ya baparti te mpo bango bazowela ekolo ya mboka na biso ezala malamu alors batakansi nini ke edingwe akoti na kati ya IDPS naza membre ya IDPS te nali nde fanatique ya baparti nazali nde fanatique ya baparti mpona kolingama te lelo boye mobulu ekita na mboka mobulu bitumba ebima biso moto kosouffrir nalingaki yango te yango wana nayebisaki bana IDPS tosala mobulu te topie mboka te mpo baki na ide mobulu ebima bapie mboka décision ozwaki ndenge olobelaki en tout cas oyo akomeka turo ngai edingo akomona ebangisaki vraiment peuple et puis bakombata soki nalobaki yango eyali mpona kopekisa bato basala mobulu te mpo ngai edingwe banda na botami nano nayoki lokita masasi te esikoyo naya koyoka lokita masasi eske nakozala ndenge nini mwasi na ngai bana na ngai bamama na ngai bandeko nyonso to bakoko bato bana hôpital docteur akota so hôpital te mpona kotraite moto mpo azobanga masasi eza kobeta napekisaki bango mpona likambo ke baza na baparti na bango me bayeba nini bakoki kosala mpona parti na biso ezala bien mpo ngai nalobi yango bien ke naza moto ya IDPS te naza moto ya PPRD te naza moto ya MLC te naza moto ya INC te baparti nyonso nazosoutenir yango oyoki baseri mo tomonaka mpe na PPRD otyaka mpe ni babengaka yango nini otye mpe drapeau na bango awa bato ntango bayomona osu na IDPS balobi yango champion dingwe baluka boye ndenge nini tanto tomonaki na PPRD tanto IDPS mpona apesa message mpona bakombata babunda te napesaki message mpo bakombata babunda te nakolinga te bana mboka bakimaka so mbangu na kokima masasi eza malamu te ngai nayali homme de peuple elobaki mokonzi na biso papa Kisekedi bakofa alobaki d'abord le peuple eyali mpona bana IDPS te meyali mpona bakonzi nyonso ava kosala likambo kanisa nanu peuple nasepelaki mingi nga mpe nalobaki tikana nda lokolo ya papa Kisekedi akolinga mobulu te nga mpe nakota sio lelo na PPRD nakoki mobulu elingo bima nakokende mbangu bopesanga place naloba na INC balingi kosala mobulu awa nake mbangu bopesanga naloba oyoki naza moto na parti te na parti nyonso eza na mboka oyo meme esalami lelo nga mpe edingela na kati mpo ezali baparti eza na mboka na ngai oyo ya IDPS ezalaki yo moko okendaki na volonté na yo ou bien ndeti bakambi ya IDPS moto babengaki mpo pesa mwa message moko ya pe te likambo ya IDPS ntanakaki mobulu elingo bima na mboka nayiboka opesa ngai même 5 minutes nalobela peuple pour que mobulu ebima te comme nalobaki epa na bango nati mpe drapeau ya IDPS nati so lelo nalobi mpona babana ya PPRD nakozwa drapeau ya PPRD nati so nangi naloba mpona INC nakozwa drapeau ya INC nati tokelingi loba donc naza koloba donc so nati drapeau lingi loba donc nakoti na ndako na bino naye kopesa bino conseil ezalaki invitation te ezalaki eloko moko te ngai nde moto nabengaki bango nalobela bakomata ya IDPS tolingi mobulu te soki boza na molunge na kati ya ndako botraite na kati ya ndako entre bino na bino mpe bokozwa solution merci
Alors merci wana ezalaki message ya champion Edingwe ndenge apesaki mpona bacombatant IDPS alingi mobulu ezala te kimia ezala oyo akosala mobulu akomona donc ezalaki juste kopekisa kotya kimia ezala ndenge alobi aza mpona baparti tout PPRD so babenge na PPRD ou bien soki amoni lomo esama na PPRD champion Edingwe akolongola makolo ne ti PPRD koparticipe IDPS pe so babenge akoparticipe donc champion Edingwe alobi aza membre ya IDPS te mais azo soutenir baparti nyonso na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Alors champion Edingwe tomonaki mpe président Félix Tshisekedi bauti kokutana président Joseph Kabila président honoraire na président oyo aza na mboka na biso. Moi message moko par rapport à batunde ba interpréter mabe babalusaka comment que IDPS na PPRD bazo kanate mais pourquoi des présidents wana bazo kutana bazo solola naza politicien te oyo bango basololaki etali bango mibale baprésident nga aza na kati te eya lokola nga naza na bana na ndako nga na mama soki likambo ye tokosolola na chambre tokobenga bana boya kosolola nakobenga bango te mwana komona kaka papa change mama change oyo bakendaki kosolola eyalaki mpona bolamu na biso mpo bango mibale bakolinga te masasi te ebeta na mboka président Fachi akomona yango mabe le président sortant akomona yango mabe tolingi likambo wana te tolingi likambo wana te botika kotia songisongi entre les deux présidents batika kotungisa bango bazokufa mpona bolamu na biso moto ali jaloux na kati aza te merci. Alors merci wana message champion Dingolobi botika kotia kisongi et pas ya président Félix Tshisekedi et pas ya président sortant président honoraire Otto Bengaka Joseph Kabila nde bakutanaki ensemble basololaki pona makambo etali mboka ata des partis bazali msuko yo kanate IDPS PPRD mais des présidents oyo wana mboka na biso toyebi bango bazali très bien na relation mo bien bazali toujours pour nako kamba République démocratique du Congo. Alors champion tozo koba maladie o ezumbo kanabiso tomonaki bakanga pe gombe 4 et 2 semaines tomoni gouverneur Gentini Ngobila a lancé message moko lobi à partir déjà il y a semaine au poto bande déjà lundi mardi mercredi donc mutu nyonso za na cash ne mais tomoni ba congolais pe bazo déclarer balobi mutu akolata ngo tafuta man tomoni pe bitumba moko esalami ke policier na civil bazowe policier moni civil aza na cash nete lisa sebetami pe civil akufi likamka ya cash ne oyo gouverneur a lancé message mutu nyonso za na bato misu bazokota doute misu pe bazondima oya kondima andimi même Jésus nanga peka masasa nanga na nzela ya Bible Jésus batango balobaki nini yo mwana nzambe Jésus balobaki kala nyonso na vai na bino boyebaki nga te nga mwana nzambe tolanda oyo gouverneur alobi tala ngai Edingwe na moto ya makasi me naza kotosa leta parce que oyo aleki leta aza te likolo ya linzambe na se ali leta soki nakotosa te nakoki kolata eloko na ntina monoko na ngai te so natia yango mpo leta asali bacontrôle na ye amonike maladi eyali tolanda yango oyo akondima andimi oyo akondima te afanda parce que ye mo moto akokufa merci. Alors champion tosalaki émission na yo olobaki ke après makambo oyo okosenga espace moko na hôtel de ville et pas ya gouverneur Gentini Ngobila pona kotelemela ba pasteur c'est moto akofungola l'église il faut zande ti parti politique c'est-à-dire olingo fungola l'église oke futa montant moko boye na gouvernement soit na hôtel de ville pour ozwa accès ya kofungola église tant que oza pasteur mais tout tu komona ke ba pasteur basangana ki bakutana président Félix Tshisekedi pour ba solola na kati ya mama solo na misusu balobi tomoni bandeko misusu ndenga libanda ndenge bayokeli ono bakenda kutana président Félix pour l'église ezonga misusu balobi mutu alobi na ndenge na bango na yebite soki message noko opesa po otelemela ki likambo ba pasteur na kati ya mboka na biso l'église ekome ebele mais tomoni lisanga ba pasteur bakutana ki na président Félix Tshisekedi c'est normal lisanga ba quartier ba vrai pasteur bayali ba faux pasteur bayali mais eloko ngai naza kosenga bino bapasteur bokabwanaka mpo na nini
pour bino si vous avez la kaka motumoko Jésus-Christ. Mais là, ni boka bona religieuse. De vous avez la commerce na bino. Alors na kosenga na chantiningo bila. Même talingo pata à ça l'église nae. À ça l'église nae. A fait 5 millions pour fonder l'église. Gentilesse ou la kaka ba mama ya wenze. Bata magasin na ville. Bazo futa ba taxe. Bon ba église ba futa la taxe te pona nini. Woka kuna baswani bakamati bakabo l'église. Ta bakabo l'église. Basaka na ngoni. Yesu mo l'église ni longba boye. Et le bini na kebe ko pesa don. Tama bonza bana batiaka. Na soma pesa ke basimba basaki ya fufu badra na kino tikala ba homme de vieillard. Ekende kete. Mbongo ne kene ngai dingwe na kene ro tikamo dim na ngana église te. Ngai dingwe na ngape ko sa publicité ke na ko tika ba dim na ngai pa homme de vieillard na benga cameraman boya ko filmer. Wone comme propagande. Na kene ke ngai moko ba mama bovani malamu tala ba bido mai yango saka loso na zu yango mungu wa secret boko matabo tikala ko mela. Nzamba koyoka ngai. Mais église kende yobi. Oh non, gouverneur fungola misi. Mboka na biso ezala moyen mingi ya kozwa mbongo. Ekota na kesa leta. Mais ba pasteur bazokosa biso. Yo ebikaka ba mama ya wenze. Bongo ba église otikaka bango bona ni. Fungola miso, fungola taxe moko ba église fungoma. Tango za ko fungoma awa, ba église minene e ba kosala kombo na yango ba futa taxe. Baja contribution. Il y a DGRK. Bali boli ka rappel na église. Bojo rappel mbongo ya taxe ya église. Pour l'état ça n'a besoin bon. Bah tout ça comme ça nini. C'est que tali l'église na bar. L'église elle qui mingi ke bar. Talo ka ngaza na quartier vitamine A. L'église quartier vitamine quartier moké. Mais ils en ont 12 églises. Voilà. Donc, l'église, au Poussane, Ndigi Bata Kalabagi pensait pas sans Bata. Ndigi ne pensait pas sans église. Autant on a une église. Autant on a une église. Autant on a... Oh non! Toujours Yibaleta. Toujours Yibaleta, ba pasteur. Mais ngana ko ngana ba pasteur ba yokana ba nini bon année oyo l'église tout est sangani parce que tout comme ça ga papa moko tout sangana to pesa comme église edingwe on a pris exemple ou bien comme on ngo Marie-Jeanne ba tout surtout ba sangana kan église comme Marie-Jeanne au moins bien que mon boulot na mo kile aussi là. Pour peuple à monde janini ke ngaza fanatique ya edingo soko fingi edingo ayeko taka église na bino soko église na fingi Jeanne boko taka église à Jeanne et pour mon boulot nesi là faut tout bien to kala to sangana to tikala église moko po to kumzaka nani nzamba lela mingi ndenge bana bakawona to yebaka te malela kamakasi. Merci. Alors, merci champion. Tokomi na souk émission na biso, mais question moko kaka parce que na landeli ondo lobi trop bande kopé ba hôtel la biso partout dans le monde, ba landeli yopé ndenge o s'exprimer na micro ya ma mission TV. Alors, outil lo bailo mot très capital, très bien vraiment auto landeli obi champion edingo moto na ngenge na lingi batu nyonso. Naza po na soutenir ba parti tout, ba IDPS, ba PPRD, ba INC. Président de la République alobaki justice et ça la musala na mboka na biso République démocratique du Congo ndenge yope ozali koloba il faut l'état landela ba futa l'église pe futa bwe. Alors to moi message moko ndo loba ke soki INC ba na mobulu yope okende osali bwe. Alors tout le monde appelle président de la République bazaki ensemble na directeur à cabinet Vital Kamere mais l'autre moni justice et ça musala
oyo babengisaki bapesaki invitation mais aza lelo na prison ya makala nayebi te soki message nini mpo koopesa tant ke olobaka Fachi Beton ere moko bazalaka mpe na directeur ya cabinet ne Vital Kamerhe nde lelo aza na prison. likambo wana aza politicien te nayelaki même secrétaire ya Fachi Beton te mwana kulutu naleki babundi tokokota yango te mpo bango bali bayebi ndenge bakobongisa nakokota likambo moko te nasengaka papa Félix araisonne atya moninga libanda Kamerhe mpe sika avandi kuna ayebaka ke papa na nga aza mokonzi soki apesi mwa punition tondima yango me na lisire Kamerhe akobima tobangeloko moko te yali entre likambo ya famille papa leki na papa kulutu biso bana mwaye toloba eza te tozotalaka bango mibale parce que so nakoteli Kamerhe papa kulutu akomona mabe so nakoteli papa kulutu Kamerhe akomona mabe bango nyonso tuna aza na kati botika kotia songisongi entre papa na leki na ye baswani totika bango bayokana bango bayebi nde baoyokana nalingi te ke mobulu ebima na mboka masasi ebeta nalingi yango te me papa Kamerhe vanda calme biso mpe tozali awa tozolala te tozosenga mabondeli bagenu na se mpona kosenga papa abimisa papa kulutu aza libanda boyebi ndenge bobongisa yango merci. Alors, merci. Ma mission TV, on a un message. Il y a champion d'Ingo Nangenge, Alobi, Vital Kamerhe, papa Vital Kamerhe, Kalate, Yakobi Manae, Bazali Kosenga toujours pour na makamunion sur Ezala normal, Alobi nyon sur Ekoleka calme. Alors, champion, Mambote na batu bazolando na ma mission TV et puis na numéro de téléphone na yo. Mbote na na pese pa ya petit frère na ngai propre. Keli Mbaka Gérard na mwasi na ye na mwana na ngai Edingwe Makidiba Dieu merci napesi mwasi na ngai mbote mingi mama Apocalypse chapitre suka napesi moninga na ngai Jamaïque maître Jamaïque napesi mbote mingi napesi Fontaine napesi mbote mingi na papa gouverneur ya ville ya Kinshasa ndenge azali kobatela biso azolinga te biso tozwa makama donc naza na esengo mingi na kati ya bakonzi batieli biso tolanda bango na banzi tokovivre malamu mpe tozala nzoto kolongono merci papa gouverneur. Numéro de téléphone ou PC plus 243 plus 243 910 439 200. Sur le WhatsApp, plus 243 910 439 200. Moto ça m'a téléphone na ngate ngai mo moto ko mapena ko répondre. Na banzi boyo kingai même na parti na binoso bo benga. Yelo kola moto abengi Edingwe yaka na église na bima nakoboya telefone akende parti nyonso ebengo lelo na micho okende mpona eza leader d'opinion soki babe oyo osambelaka na katholike babengo na missionnaire okende te okokende na mission mpo tokoyoka liloba nga mpe soki obengi ngai nakoya nakoyoka oya malamu ekoti ngai oya mabe esuki na ngai ekoma te alors tobangeloko moko te soki omoninga na parti na bino soki bokobanga bobangi soki bokobanga te ekoyela esengo mingi mpo toyeba ndinga kokolisa mboka oyo eza na esengo merci.
Alors, merci wana ezalaki champion Edingwe moto na ngenge ya Edingwe oyo akenda sango na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo balobi mikolo bozomona ba actualité ensemble na Martin Engi vitesse ya fusée ndenge tozali kaka kopesa message koloba. Alors merci vraiment na batu nyonso oyo bozwi temps ya kolanda biso kolanda émission nanga solo ya likambo donc Martin Engi vitesse fusée na émission solo ya likambo na ma mission TV. Merci na grands joueurs, les grands joueurs, il y a République démocratique du Congo, Glody Ngonda Muzinga. Donc Glody Ngonda Muzinga, merci na peso bambote il y a trop international, balobi international Glody Ngonda Muzinga, merci bambote ya trop. Merci na Karine Chamba na Katia France. Merci na maman Anto Aluta Antoinette na niveau ya Belgique. Merci na Bing Shing na kati ya Londres babi bambote trop masolo na ekokende kaka bien. Merci vraiment na Meme Sifa na Canada. Merci na Erika Zanda na Finlande. Merci na vieux mauvais Pichen Salayumbu Mazantomo na niveau ya Belgique mauvais Pichen Salayumbu Mazantomo na pesio bambote trop place Ozali, merci na Lydia la Congolia, reine mère OEP, Azali na Katia France toujours, balobi tozo zelaka makambo maladi onyoso esi lapo ba makambo ya bien vraiment et zala na Katia mboka na biso République démocratique du Congo. Merci na Jacques Choudi na niveau ya Grèce wana Azali. Alors ma mission TV chaîne à référence bomoni champion Edingwe na Martin Engi vitesse fusée. Merci na réalisateur oyo azana sima ya caméra voling tuka oyo vraiment azali ko samusa na bien na si champion Edingwe pe azomona voli oyo a filmé na ma mission TV bozala branché chaîne à référence tokutana. Ma mission TV, le miroir du monde.